Salut à tous les fidèles. Ozalo Koso. Jerry Kobetox dessin ici. Ozama Desu. Moi, na mobile abenda rabotete bota deuxième république. Jerry Kobetox. Simbwa kekele. Na mokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa kolia mbanga na yo kiposa. Lambango na moto. Salut à tous les fidèles, bandeko nous surtout dans la biso na chaîne YouTube Nabino Congo ya Lobby et puis Africa Telema New Look, Africa Telema TV, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox de sa site d'émission internet, animateur wa benga rabotete bota deuxième république, animateur oyo a sepeli sarabino na émission na ye masolo ya mikolo po na sai la rabino ka musala po biso to ya TV oyo ka po na sai la bino musala. Alors Jerry Kobetox ne doit en hôpital Kazop. Donc, n'est pas actualité partout dans le monde entier. Artiste Nabino, c'est Sarabino, Océan, Olivier Mandela, Papa Océan, Oyo, Aza hospitalisé, Oyo, maladie Moko Brisque, là qui est à partir de Pointe-Noire. Et le Kolaza congolais, il y a qui n'a pas traité. Et les autres, awa, tous en artistes comédien, belé, bah ko assister de Konabango. En tout cas, ngai na moni les autres qui voulaient nous en artistes comédien. Et bolingongo ils allaient rappeler kakaboyepo et ça l'a bien pour utiliser ces ngai ils allaient vraiment. Tous en hôpital on a déjà tous autres mais quand on l'a na ya modéro, oyo aye kota la leki na ye boni ya modéro. Qui me donne? Oh les gars, tous ça l'émission maman. En tout cas, nazali na mawa, mais na esengo komona bandeko na hôpital vraiment koya kotala ndeko. Vraiment plaisir à toi. Ngana e mingi pe na part ya SPDSA pour représenter na nata kaza o asali geste oyo moko natikela moi aussi à Océan, moi aussi Océan, vraiment et ça les biso pe na SPL ça passe. Donc vraiment ba comédien ndenge ba se mobiliser pour ba kotala ndeko et c'est ngomé mawapo ndeko za na hôpital. Toute là na moni ou toko za na kati wana na moni vraiment ko quitter image déjà bazola que na réalisateur super ngala et on a moni ko quitter vraiment et yebisa biso na margenga pe na uti na kati kuna etana ena musiko e komi na ndeni pour le 3e jour à l'hôpital. Non, bah na eloko na leli Océan abosani kombo nanga. Ah nazo yeba mais kombo nazo yeba te donc na senti penza que non ba perte ya mémoire na sentir Océan onga na yebi yete vraiment motema pasi parce que aza frère oyo il faut vraiment nzamba sunga ya akoma makasa sala musala na ye donc comment na endinga vani na hôpital bongo vraiment motema pasi. Mais si quoi c'est bon par rapport à Liboso quand même à recommander yebi kombote bazo reconnaître que au modéro malgré comme ebungi parti ekufaki parti droite mais ils ça la sikoyo quand même Liboso banoro ça la tête donc na sepeli. Alors au sepeli na question on azo tuna o question de curiosité et lelo balobi nenga kendeki voyage wana zaki mo ko sona na bandeko na ye on dirait que makambo ngo uti na maboko ya na to na maboko ya moto. Non, na yoki pe babe mokonza yo kaka mato emibale na koluka pe ko sona bandeko bakendaki na bango to solo la pe na bango. To solo la pe na bango vraiment na yoki mais soki tokomi komema musala oyo na ba jalousie ti ya kokomisa moninga na hôpital oyo ezano kokomisa moninga na hôpital ezako komema moninga na lilita à quoi sert vraiment. Donc na éviter jalousie za la rapport nini po ni to inanaka pona nini vraiment hein en tout cas nzambe vraiment alimbisa soki za masolo za bongo nzambe alimbisa kaka. Alors nzambe alimbisa to moni pe quand même a jouer pe biloko aye c'est belé biso ça biso d'abord et nazo pesa mbala moko la patronne na Takaza na moni a sali geste na ye a jouer pe ba film na ye et belé vraiment liloba no oyo yo ko bana partout dans le monde ati po bato belé bazo condamner biso pourquoi bozo sala sa démission bon OK il y a liboso na yebisa bango ça n'engage que moi artiste comédien
aza pena assisté te na Congo à part même sous association na biso to aranango Congo reconnaître nango ba artiste comme l'été yango moni bandeko baza awa bayepo na y compris na ya na biso modero bo soutenir ndeko na bino limwa liloba po na bato ne surtout bazolanda yo pe po ba fan na yo pe ba ko aider pa océan to leki na océan en tout cas ba fan no batala biso bolinga biso tozala sur scène po bino bosepela so likamba boye kweli biso ezate ke ono ba artiste odaye biso zara nous délaisser na ministère ya culture ministère ya culture a reconnaître biso te na biloko nyonso biso osala ka pirate profitaka na ye alors so bomoni biso tosala ba émission boye boye ezate ke tozo ko sala ngo poto to senga soki ndenge nini basemba te eza vraiment pasi so lelo oyo bafanatique ya océan bazomona soso océan te bakosepela te alors nga nazosenga na bato basepelaka na biso bato basepelaka na nga en particulier baproducteur oyo babenga océan asala na bango na mosala océan aza na hôpital esika océan azali esenga mpena mbongo ezosenga bamoyen financier po te ndeko na biso azonga makasi asala mosala na ye vraiment oyo amoni mpena ke ebeti ye na motema vraiment abenga biso po asunga océan. Merci beaucoup. Merci. Alors merci beaucoup. Ils ont vraiment pas, c'est vraiment triste. Hein? Vraiment, ceux qui t'ont ça la bouille, c'est parce que tu as aidé de Nabiso. J'espère que tu as fait numéro déjà, il y a tendresse. Oh, Azanaye, numéro à tendresse d'Ibinga. Oh, Azanaye, tu as fait sa numéro. J'espère que Bozo soit numéro. Na Bobenga, et Bobenga Biso, te Bobenga tendresse. Na plus 243 89 96 25 430. Donc bobenge na numéro wana et on sala bien makasi bo soutenir ndeko na bino et on sala bien pour na moni déjà bato belé même ya poto ça ka mbongo te et ça voir même assistance na bino na ba prière na bino na donc ma bonde na bino tout bozo bonde la bato lokwa ba filo bola qui ça merci beaucoup et maman Bénédicte papa c'est un joueur pe film na yo film auto joueur wana ngape na joueur na scène moko na papa c'est na baya mode donc bozo soutenir déjà la nene Lydia famous fini quoi bandal hein ndeko no yeyo aza malade vraiment bibi Chérita en tout cas bobenga et puis ma bonde na bino ndeko na biso vraiment nga nazoloba azana état moko po asala ki AVC na droite donc azana état moko même bozo mona ngande on na zaboye donc temps Rosalem sous souezate même nga moko na bisaki bino déjà na émission différent panique wana na bungisi ordinateur na ba caméra na makamutu pour na koka ko mona ndeko na pasité vraiment quant à moi je vous dis vous allez toujours connecter na chaîne Oyo Congo ya Lobby Africa Telema TV Africa Telema New pour to continuer toujours conseil la bino musala et puis na pesi ngala merci mingi na musala zo sala et to kuta na mbalasima na information oyo ndenge makambo so se dérouler malembe mutu to zo wela to surveiller ata bato bazolo boye uti nga na yebi nzambe na likolo akosala papa océan abika merci beaucoup to kuta na mbalego. balinga nyonso bakeko luka musala balinga mosusu mosala kodenda na kata quartier wana kunyala libapongi mususu ake kobeta dam wana mbongo akelasi ekosila se na loyenge soki pokwa ekoki baninga bakendaki koluka mbongo bakomi koluka basi kosakana na mbongo bamoneli pasi bakobomba te bakobatela te po babongisa venir mbongo na bango ekomi ya loyenge Kinshasa mobimba ya bango le barakine baboite hotel bamaya vindu basokola yoko mobola ozana rien olingi kolata danger elamba malonga ezate okomi bibefa de fao bilenge baboidoli ezala ya baboti ezala babulutu matoyi bangoki na bino etalese bino boboyi na bino esibamina maboko na bino biso ezomona matoyi ezoyoka loba ete mayele ezanga bino bilenge ya lelo bobitala malamu bokomona ete nyonso bokosala lelo ezala ntina te baninga
à tous les fidèles. Ozalo Koso. Jerry Kobetox D5. Ozama Desu. Moi, Mobalo Abenda Rabotete Bota Deuxième République. Jerry Kobetox. Fimbwa kekele. Na mokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa kolia mbanga na yo kiposa. Lambango na moto.